Moussakoli, et signe du temps de la fin. Est-ce que c'est déjà le temps où est arrivé ou tu communauté tous aux kaka? Non. Les gens les sous temps à Roselate. Ce qui est lobby que tant il coquina noté azana sommeil spirituel. Tout ça déjà na tango yasuka. Bilemunyo suye soit pesa qui ce qui autangi Matthieu chapitre 24. Il soit pesa qui 9 signes. 4 a énuméré 9 signes il y a temps de la fin. Il soit lobby na tango bana ba koma ba rebelle vis-à-vis ya ba parents. Bato bakolinga mbongo kolega liloba ya nzambe lelo soki kotali très bien plupart ya baprédicateur bakomi corrompu à cause ya mbongo bakomi kolinga mbongo makasi mateya eza lisusu ya kolakisa bato nzela ya lola te mateya ekomi kaka ya kopambwama kende poto alors soki okoteya bato kende poto lelo alors bao baza déjà na poto oteya bangoni soki okoteya bato lelo ke nzambe apambola yo okosomba motuko soki olobi amen ozwi yango alors oyo aza déjà na mutuko oteya ye nini. Or, message clé, il y a église, il y a un ministre de Dieu, et ça préparer l'église pour enlèvement. Touché ngate tout moni ba mort, ba mort, ba mort. Ça dit bibembe ekoufi ebele monde entier en deuil. Donc batozo koufa chaque jour. Alors l'affaire coronavirus na lingina no mekapé ko expliquer biso c'est quoi? Batmusu balo bakezali fimbu, nzamba beti, batmusu balo baké c'est le diable. Alors point de vue na yo. Ce que yoki mutolobi que coronavirus est fimbu ya nzambe, c'est faux et archi faux. Papa si Dieu frappe, mutoko échappé. Mutu moko te akobika na fimbu ya nzambe. Ezala ba président de la République, ezala gouvernement, ezala ba pauvre na ba riche. Tant nzamba frappa Sodome et Gomorrhe, mutu abika te. 13 personnes on a sambeli pona bango pona coronavirus babiki. Amen. Nzamba biki si bango. Ce que ezali fimbu ya nzambe nzamba ko biki sa bango te. Akotika bato ba subir coronavirus c'est un système satanique. Merci de me retrouver encore sur votre chaîne EHP Media TV. Mesdames et messieurs, je vous dis mbote na bana nzambe tout bazuli bako Olanda biso. Donc c'est toujours votre humble serviteur Brice, garçon sympa. Donc merci beaucoup. Nalobara toujours aux émissions ba chrétienne. Lorsque bomona biso liboso awa, ezara toujours pona lokumu yankolo, pona lokumu nzambe. Auto sambelaka au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, les autres ont un numéro ya Sika. Tolingi to laksabino pe mosala nzambe oto bengi na kombo ya prophète Féligras le jeune lion aza devant biso. Ah, la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc on azana mosakoli mosala nzambe oyo beaucoup découvrir etam sous mbala liboso na kata chaîne na biso EHP Media TV mbote mosala nzambe mbote papa Brice partout dans le monde, Europe, Amérique, Asie, Océanie, Afrique et puis pourquoi pas na kata RD Congo bazotala yo Mwambote puis on s'est présenté pour un bateau bataillon Balibos. Oui, merci Balandignon Soya chaîne Nabiso EHP Media. Et merci Nzambe Alikolo Pambola Bino Kombonanga prophète Féligras les jeunes lions Nzamba imposa ba benganga nazana église cité missionnaire Arche de l'Éternel. Merci beaucoup, merci le prophète Féligras les jeunes lions. Mais pourquoi les jeunes lions? Est-ce que vous n'êtes que Kombona et Zobank Sabana Nzambe les jeunes lions? Ouais, tous les jeunes lions, mutumsoko kotuna pourquoi grand lion. Ngana za jeune lion, ndengizamba impose parce que grand lion azala. Grand lion aza yemoko Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jean a présenté voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Babengiye, il est le lion de la tribu de Juda. Lokola biso to ndimi nzambe to bengami bana ya nzambe na nzela ya Yesu oyo aza mwana nzambe ya liboso biso toza baliki ya Yesu, c'est-à-dire si lui est grand lion biso to koko bengama ba jeune lion. Alors déjà imposition moko nzamba be a imposer ba benganga jeune lion depuis abanda ko pesanga message mobo depuis 2017. Donc isika nyonso kokota ba kotiela yo barrière te parce que lion ba empêchaka yete. Lion bako kotiela ye barrière était selon Proverbe chapitre 33. Les lions, les rois des animaux, ne reculent jamais devant qui que ce soit.
nde tanzamba tindanga bongo alobi tambola Congo mobimba tambola bamboka nyonso pesa message oza nango je crois bandeko ebele balandanga bapozanga ba question ebele nde nzamba imposanga quel que soit ambiche quel que soit blocage oza lion kende moto ko empêcher yote. Merci beaucoup, merci les prophètes Félix Grâce, les jeunes lions. Je suis sûr que Batonios va une explication pourquoi les jeunes lions, parce que lui-même, les lions de la tribu de Juda Zali, les grands lions. Donc voilà pourquoi il va les jeunes lions. Toujours parler sur le temps de la fin. C'est leur message, comme je disais tout à l'heure, que Dieu ne fait pas une chose sans révéler à ses serviteurs. Ça dit toujours parler sur les signes des temps de la fin. On s'accoli, les signes des temps de la fin. Est-ce que c'est déjà le temps où est arrivé ou tu communauté tous la caca? Non, les gens les choses temps à Roselate. Ce qui montre lobby que temps il coquina noté azana sommeil spirituel. Tous ça déjà na tango ya suka bilembo nyonso ye soit pesa qui ce qui au tangi Matthieu chapitre 24 ye soit pesa qui 9 signes. Kozango totanga. Bon, temps exact totanga chapitre mobimba. OK. Matthieu chapitre 24 dans le premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire des remarques, les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Bassigne et bandit déjà. Bassigne et bandit. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un autre signe. Et un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci beaucoup, merci Toti Golanda. Évangile Oyo. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24. Awa yeso zola qui sa déjà battant signe ya tango ya suka. Selon question otuninga. Na uti ko biso ke tout ça déjà na tango ya suka. Ce que l'on dit prophétie Oyo, c'est là où beaucoup de serviteurs de Dieu entre qui aimaient Batombaka. Si aux grands prédicateurs, il faut d'abord savoir analyser les Écritures. Bien aimé, oui, Bible ou Écriture, et sa constitution y a bas chrétien. Toko qui ko violer yangote. Alors pour être un vrai prédicateur, tu dois d'abord avoir un esprit oyo ekoki ko discerner prophétie oyo. Ce que discerner yangote okoko sabatu, okomema batu na ndenge musu ndenge ba musu ba ote ke Yesu ashaya. Or, ce qui Yesu aye déjà biso to ote ali susu bibliothèque. Yesu alobi bokoyoka sango ya bitumba. Bokoyoka mboka oyo na mboka oyo bazobunda. Lande information aux journalistes, lande information oyo kaka lelo Corée.
a menacé États-Unis, États-Unis a menacé boy, Russie a côté magambwango, Japon a lobi, Chine a lobi boy. Yeso lobi tango boko yoka sango ya bitumba. Mboka ona mboko bazo bunda. Boye bake eza elembo ya tango ya suka me kozala tan ya suka eza su bolimbisanga lingala na bino eza ngana mesana Swahili boy yoka déjà que eza signe ya temps de la fin mais que la fin te. Yeso zo continue parce que so to continue verset o yeso pesi ba élément et belé alobi ba faux prophète ba koya lelo dans le monde na uti ko lobelango récemment et créa ki ba trouble ti ba prophète mo ba kangisanga lelo ba prophète belé ba bimi soi-disant baza ba prophète. Or pour être vrai prophète il faut toyeba yo za prophète des dons ou bien prophète des ministères. Koko za muto la muika bo nzamba ala kisien ndoto ou vision mo bona comme prophète. Non. Il faut qu'on l'apôtre Paul très bien. S'il vous plaît, expliquez bisonon moi lumière wana. Prophète de dons, prophète de ministère. Tout chara moi entre parenthèses. Moi synthèse 2 minutes. Prophète des dons, ministère et ça selon Éphésiens 4:11. Bible et lobby étant monté au ciel, il a fait les dons aux gens. Il a fait les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes, tout consort. Des dons et en Corinthiens. Apôtre Paul a lobby en plusieurs fois. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 12, a lobby bien aimé. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, dans le ministère, eza biloko mi balé et que c'est un prophète des dons. Ngana koko benga ye prophète te. Eza juste bien aimé mo boya sambela kazana don ya prophétie. Mais un prophète des ministères, par commencer, il faut prophétiser d'abord par les Écritures. Ceux qui ont vrai prophète il y a ministère, il faut aux la Samson ou azo pasola lion pour bimisa miel na kati ya lion. Or grand lion il faut to pasola eza écriture. Miel o il faut to bimisa na kati ya lion o eza Bible, eza grâce o ezo pesa batu espoir, ezo pesa batu vie. Ezo pesa batu espoir ya kokende na enlèvement. Ezo pesa batu espoir ya ke ata isimbi lelo te lobi ko simba. Ezo pesa batu espoir ya ke ata lelo moli les ali lobi pour le kobima. Donc il faut aux la vrai prophète ou expliquer biso écriture, ou expliquer biso ba signe o yatan de la fin d'un Apocalypse 13 à lobby, ceux qui ont l'intelligence discernent les signes de la marque de la bête. Merci tokangi parenthèse tozonga siko na kati ya maman alikamna biso. Ouais. Alors, bah, signe oyo et komi koko kisama déjà. Yesu a énuméré dans Matthieu 24, a énuméré 9 signes il y a temps de la fin. Yesu a lobi na tangwana bana ba koma ba rebelle vis-à-vis ya ba parents. Bato ba kolinga mbongo kolega liloba ya Nzambe. Lelo soki ko tali très bien plupart ya ba prédicateur ba komi corrompu à cause ya mbongo. Bakomi kolinga mbongo makasi mateya ezali suka ya kolakisa bato nzela ya lola te mateya ekomi kaka ya kopambwama kende poto alors soki okoteya bato kende poto lelo alors bao baza déjà na poto oteya bangoni soki okoteya bato lelo ke Nzamba pambola yo okosomba mutu soki olobi amen ozwi yango alors o aza déjà na mutu koteya yeni. Or message clé il y a église il y a un ministre de Dieu et ça préparer l'église pour enlèvement. Alors ba signe o il faut toteya yango. Yesu alobi signe moko ezake bato baoboya liloba ya Nzambe baolinga mbongo lelo bato bazoboya liloba ya Nzambe bazolinga mbongo. Yesu alobi okoyoka sango ya bitumba mboka ona mboka bakobunda na uti kolobela yango. Yesu apesi ba signe ebele ba faux prophète bakoya makambo ebe ba tremblement de terre ba signe wana tozo mona yango déjà papa toza na temps ya suka. Ce que je peux dire à l'église bo fongola miso bo ndima que Yesu azoya kalate d'ici là il vient. Parce que bah signe 6 et koki samaki déjà je crois na olobelango na prochaine émission 6 signes et koki sami déjà etikali 3 signes toza na kati ya ko traverser nuit prophétique toza na kati ya nuit prophétique parce que Bible lobi que au milieu de la nuit l'époux viendra akoya au milieu de or toza déjà vers le soir l'autre yebite que toza na heure nini ça à moins que naza la prophète je le lion pour na expliquer to komi heure nini là na va expliquer prochainement. Alors toza na temps ya suka ba signe nyonso yeso pesa keza ebele je crois na ozwa temps ya ko expliquer yango bato ba fongola miso église azala préparer alanda mo pepe ya makambo zo salema sikote parce que so tolandi makambo zo salema sikote on va comprendre que ça signe à temps de la fin. Merci beaucoup, merci les prophètes Féligras, les jeunes lions. L'affaire coronavirus et si le monde entier n'a habité mon nyonso azot
tambola na bokebi mutu nyonso azola mukazo penser est-ce que lobi nga na okoma, est-ce que lobi maladie wana bokono wana ekotouche nga te tomoni ba mort c'est-à-dire bibembe ekufi ebele monde entier en deuil. Donc bato azokufa chaque jour. Alors l'affaire coronavirus nalingi nano mekape ko expliquer biso c'est quoi? Bato musu balobaka ezali fimbu nzamba beti, bato musu balobaka c'est le diable. Alors point de vue na yo. Je ne m'attendais pas que tu aies une question. Mais je vais répondre. Ce que tu as dit que le coronavirus est un film bouillanzambe, c'est faux et archi faux. Papa, si Dieu frappe, tu vas échapper. Tu vas côté à bika na film bouillanzambe. Ils sont le président de la République, ils sont le gouvernement, ils sont les pauvres et les riches. Tant que vous frappez Sodome et Gomorrhe, tu vas échapper. Le seul na famille na tant que vous avez frappé Noé, tout le monde était frappé. Coronavirus est un film bouillanzambe. Parce que ceux qui ont un film bouillanzambe, na kokisi 13 personnes. On a sambeli pour na bango pour na coronavirus babiki. Amen. Zamba biki si bango. Ceux qui ont un film bouillanzambe zamba ko biki sa bango. Akotika bato ba subir. Coronavirus est un système satanique. Na éviter ceux qui vont permettre na kota na profondeur mo. Oui, vas-y. Coronavirus est un système satanique. Là, je parlerai aux chrétiens et je parlerai aussi aux autorités. Bilanga babandelanga ngona ndako na banda na ba autorité ya mboka na biso. Parce que l'autre fois na lobaki avant élection makambo ne kokisami. Na banda da bona ba autorité na biso. Système ya coronavirus est satanique et diabolique. Ce qui otangi Apocalypse chapitre 13. Ezana makambo ba beti li solo ya marque de la bête. Ba expliquer des bêtes. Bête moko abimi na mai, bête muso abimi likolo. Bazana pouvoir et outil pas ya dragon. Nazana temps ya ko expliquer te je passe. Bête moko eza pouvoir religieux, bête muso eza pouvoir politique. Donc prophétiquement tant que tu na monde prophétique, toujours bazo représenter États-Unis où eza grande puissance na Rome où ils ont pouvoir religieux et venduana et pas ya pape. Je vais expliquer dans la prochaine émission tant que vous sanga temps. Alors, Bible et le Biboye. Tant que betwana baye Satan a dragon apesi bango pouvoir ya kosala makambu nyonso na kombo na ye. Bato ba adora bango, bato ba kumisa bango, bato ba sala nani akoki ko bunda lokola yo dragon na otanga nini wana après parce que na lo bango en passant. Ce que kiti na ce verset Yasuka ya chapitre 13, deux versets Yasuka ya chapitre 13. Bible les a expliqué que tant wana et kozala bakobeta bato marque de la bête. Dragon au sala que ba bête wana ba s'imposer mutunyon so marque de la bête. Marque de la bête ezanine, eza 666. Skoyo makambo il faut ça après enlèvement. Après enlèvement église mati bato batikali ba o bakozanga kokende na enlèvement. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux prédicateurs, tote ya batute po bakende na grande tribulation. Mais tote ya bato po bakende na enlèvement. Parce que na grande tribulation mutu moko ta ko échapper. Bible a expliqué que bato musuba ozala sauver na leur propre sang. Or, étant chrétiens nous ne sommes pas appelés d'être sauvés avec notre propre sang. Il faut ozala sauver au moyen du sang de l'agneau. Or, ba kozala sauver na moyen ya sang de l'agneau nde ba okende na enlèvement. Parce que tango église kokende, évangile sili, totikali monde ko tambola normal. Mais ko tambo normal te ke ndenge zalaka muto osala makambo ndenge alingi. Te ba ko pesa pouvoir moko ko uta quelque part na Rome et ko dominer monde entier. Ceux qui na Rome te ko zana États-Unis et ko dominer monde entier. Antichrist akoya a pouvoir na mokili. Ce qu'on a communauté na Congo a tué président na a imposé président na a imposé président na atali na Uganda a imposé président na Russie a imposé président na ce qu'on ba président nyonso na bazo sala que tout le monde na ban pays na bango ba adorer antichrist. Ce qu'on na gouvernement nyonso ya mokili mobimba ba ko sala ba agent lokola lelo to mona ka DGI na ba ko banda koleka na ndako nyonso par exemple ozana maison na yo ozoteka omoni ba agent ya l'état baye balobi po teka il faut pesa ozala na signe
pesa loboko na prophétie na Apocalypse 13 balobi marque wana il faut babeta ngo mutu na main droite et puis na awe bobenga ni na lingana mbunzu babetio awa babetio na mbunzu soki oleki batali 666 appartenant au diable na loboko appartenant au diable nde oteka pour retirer ta mbongo na banque il faut za na marque wana pour retirer siko biloko wana na loba na mukuse ekoleka après enlèvement siko satana yebi ke ba chrétien siko baza fort ba chrétien bazo combattre vie ya péché bazo préparer enlèvement ba to komi ko bank ko sala effort ya ko banga nzambe satana lobi ke soki nazeli après enlèvement na temps grande tribulation na makambo na oyebiso na opeso signe un jour opesanga raison ata bande nyonso ba olandanga na opesa signe parfois na prochaine émission bo opesanga raison après boyeba ke ba prophète balobaka mais ba keseni chaque serviteur de Dieu a sa grâce. Satan a moni ki kozela na grande tribulation te parce que ba chrétien bazo battre record pour a kitisa vie à ba chrétien pour a réduire ba chrétien a affaiblir bango a zui makambo il faut salema na temps ya grande tribulation après enlèvement a bendi yango suko e banda ko salema siko osa journaliste vérifier information na lingi na peso eza message nzamba pesanga na Congo na biso ana lobango avant élection na biso esalemi na 2018 nzamba ebisanga na lunga lubumbashi na tambola Congo mobimba na loba makambo oyo ba chrétien ba tirer attention ce qui Hollandi information vérifier na temps ya Obama Sénat américain ba vota ki loi moko ya que il faut ba américain nyoso bazala na caché mo boy pour que l'hôpital ba soigner il faut na caché wana ce qui OK na banque il faut na caché wana à l'époque de Barack Obama voilà de Barack Obama mais loi wana simbate Obama a lungwe tango président o aye il faut appuyer yango ba voter loi wana ba kotisango en exercice tellement que président américain aza chrétien ameki ko détruire biloko musu Satan a yebi que ceux qui a imposé loko na États-Unis et ko tambola monde mobimba parce que États-Unis une des grandes puissances Satan a sa stratégie bien aimé nazo ebisa ba chrétien nyoso ba olanda Satan a sa stratégie ala la kate Bible lobi il est risé il est tellement risé a moni que simbité a créé loko mususu coronavirus aza ndenge bitumbe bimile lo États-Unis nazo akize Chine ke basali virus wana basali yango te eza satana démon mwana mwashi akiti a imposé le coin. Je vais vous expliquer ça après parce que nazo temps belé depuis confinement et salemi na banda ko lobate na banda ko teate nazo ki temps ya ko sambela c'est alors que nzamba iko salanga reproche oyo ya makambo na lingi na loba na émission. Merci beaucoup merci nano merci prophète na lingi moi elo mo le gai wana to le kango bongo te tozongela moké olobi bien que Satan a benda ki yango aboyi kozela après enlèvement mais mamozo lo beza très profond et puis eza o tozo vivre lelo nazo beta mo tango moko to komi na phénomène mutu moko azo régner eloko moko ezo régner mikolo tobengi on a kombo ya cashine partout dans le monde poko tana banque poko tana restaurant poko tana bana ba supermarché pour ba restaurer za kangama plutôt poko tana ba supermarché ou ta place nyonso ezo permettre yo au vivre il faut zanelo ba bengi cashine est-ce que ça parmi parce que zeloko au gouvernement a obligé en et puis so tambo na nzela ozana ngote bazokanga na wuti koloba ba imposition c'est parce que okatakinga ba imposition oyo il faut Satana imposer na wuti koloba ke ceux qui okeyi boye pose en mbongo il faut ba ozala na marque ceux qui okeyi boye na hôpital pour ba soigner il faut ozala na marque pour kota na lieu public il faut et puis a commission ngo makasi il faut ba kanga yo ceux qui otalika marque ya ndenge ba olatela kashine c'est satanique c'est satanique avant makambo esalema musicien moko ya mboka na biso abimisi album moko récemment ndeko babengaka Fali na loba kaka na album moko j'ai mené mes recherches pour natala ilo quand on s'amba expliquer nga power soki power ko salika alata eloko mobo masque wana lelo bazo imposer bato eloko wana c'est pourquoi j'avais voulu dire aux chrétiens ceux qui sont vrais chrétiens ko s'humilier parce que mutu nyonso lata eloko wana assimilier et pas ya Satan ceux qui tangi ba sataniste eza na loge moko ezalaka pour côté ba grande autorité ya monde entier ba zaka na loge wana illuminati pour ba sambela bien
il faut ba kanga boye. Or ko kanga boye eza ko similier devant Lucifer, ko similier devant le baza na ba signe belé. Eza na ba signe mususu eza boye omoni batu mususu ba opesa na mbote boye, batu mususu ba osala boye, batu mususu eza na ba signe belé, batu mususu baza boye, batu mususu baza boye, baza na ba signe selon ba rang na bango. Alors un vrai chrétien qui se respecte neti temps oyo eza temps ya makambo il faut cela na grande tribulation comme ko sala mastikoyo eza temps te yo chrétien au similier na biloko. Là je jure ma main sur la Bible depuis tokota na temps ya confinement je crois que ceux qui makambo ko ya na habité, je m'en fous. Naza prophète, j'ai été toujours têtu. Na lata yango na note. Et je suis parmi bato au bazo respecter norme ya confinement parce que je sais qu'on respecter norme ya confinement c'est adorer le diable. Makambo ya kashine eza satan qui ba imposer yango monde entier. Pour ça ya satan bien aimé zaka que monde entier ba adorer. C'est ça le ce que le diable cherche. Abanda yango déjà kala soki otangi Ézéchiel chapitre 23. Satan abanda kolukaka ke ba adorer ye. Ba bengana ye likolo aye na mokili. Poso na ezaka ba adorer. Chose bizarre. Alanda yesu likolo ya ngomba. Ayebisi yesu ke pour dominer mokili adorenga. Lelo ba pasteur ebele ba adorer Satan. Tant autoza, eza tant ya ba chrétien, ba serviteur de Dieu, ba s'imposer na gouvernement, ba s'imposer na ba autorité. Ba loba non, on est chrétien, toko tikala ba chrétien, toko ko similier liboso ya biloko. Ba chrétien belebe bazola ta. L'église, voire même na ba sala nzambe parce que même yo sola tante na nzela tozanga o kende bakangi yo. Bien faut ba kanganga na kende. Pour la gloire de Dieu. Na ola tangote. Na oloba bato ba olandanga soyi ba autorité ba olandanga na lobi na ola tate. Na ola tate parce que je connais la prophétie. Ba chrétien ba osalango par père. Na tangeli yo verset moko ba yeso lobi ba oyina bino, ba okanga bino. Makambo wana nyonso koya po ba humilier ba chrétien. Alors, c'est parce que na lobelo komoko na habité soki kolugela bino ba problème na habité. Et ça parce que les serviteurs de Dieu qui s'appellent serviteurs de Dieu ne sont pas serviteurs de Dieu. Nazagi na Est, na 2018. Nzamba lobi nanga feli grâce. Je vais détruire tous les grands pasteurs du monde. Na moni bibembe bele na tout nzamba. Pourquoi monde entier bazole la boy? Batu bazole la batu balati mituka izo kolo lobi nanga nazo détruire ba grands serviteurs du monde y compris na mboga na bino. Na tout nzamba pourquoi? Zamba lobi nanga nazo bimisa ba jeune serviteur parce que ba grand serviteur bazali susu na makambo ba hotel susu pona honneur nanga te ba komi côté pona honneur ya satana na tuni nzambe pona honneur ya satana ndeni zamba lobi nanga baza corrompu par le diable à cause ya mbongo à cause ya mituka à cause ya pouvoir bazo kende ko similier zena biso logo moko. Et récemment chef de l'état ya mboka na biso ayambi ba serviteur de Dieu je crois yoka ki information Oui naebi ba sololi. Qui parmi eux, un serviteur de Dieu ayant le Saint-Esprit, a eu courage à koyer ce chef de l'État que non, épargner l'église, fongola église Sambela. Personne. Netinga, j'ai toujours souhaité ça. Les jours où je peux, n'a habité, n'a la possibilité de rencontrer le chef de l'État. Parce que j'avais préparé une émission. N'a lobi na osalangonde ni na ba chaîne ya aw. Pour le moment, mbongo ya koleka na émission à ba TV, ezate. Pour na le canal loba. Il faut dire au chef de l'État que attends koki ko bloquer nyonso mais ko bloquer l'église. Mais l'église est à place basangana rebelle plus de 100 personnes, 2000 personnes mais aux moment été beaucoup non il y a coronavirus. Tokendana nous charnellement. À lobby distance ça il y a 1 mètre. Mais il y a toujours moyen ya que ndenge totandaka ba kiti na église wana batandi ba kiti na espace ya 1 mètre kotoyo 1 mètre liboso. Toko ko sambela te. Vraiment. Tu retrouves dans le monde spirituel. Ayant le Saint-Esprit, le cola malade est satanique et aux ouangat. Maman moko tuninga lobi aza mosala nzamba lobi prophète. Kasi pona nini to yoki pasteur moko na États-Unis soki na poto soki wapi pasteur wana akofi corona parce que samela ki pona mutu aza na coronavirus. Na seki na ngana lobi ayant le Saint-Esprit coronavirus aza na pouvoir ko na ngate. Ngala koko simba mutu ya coronavirus na sambeli je m'en fous prophétie lobi bo yeso lobi même si ils prennent quelques breuvages mortels et ko boma bangote comment yo serviteur de Dieu sambeli pona maladie ya mutu wana ebomio moi je doute de toi na douter papa na douter voilà pourquoi bozo réduire chrétienté
Voilà pourquoi vous réduire le pouvoir et l'évangile. Puissance. Bien aimé, l'évangile a une puissance. L'évangile, c'est une force. Le monde entier, l'évangile, ils ont perdu de puissance parce que les prédicateurs, entre qui aimaient, ils ont salé, ils ont respecté Jésus, ils ont tchaillé ce sigana. Parce que moment oyo, et c'est un moment, il y a des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des lobby. Non. S'il faut gouvernement, kangabiso, ils ont s'imposer. Tokoki ko adorer Satan te ko kanga kilte ko adorer Nzambe ko sangana mutu moko lobi nanga ata na église to sambela non. David a lobi, je suis heureux quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. C'est là où l'Éternel répand sa bénédiction. C'est-à-dire ça ba bénédiction mususu Nzamba tinda kango na banda kuna bisote. Il faut na ndako na ye. David a lobi yango. Comment yo ko bloquer bato ba ke l'église te? Bo sangana te? Parce que l'épidémie est ali. Boy bisanga source ya épidémie. Eza wapi. Lelo ba serviteur de monseigneur ya catholique, chef président na biso ya église de Rêve biso bato ya église de Rêve Soni Kafuta, ba bato ya nini SCC, ba sangani na résidence ya chef de l'État. A sololi na aucun prophète parmi eux a tellement yebisa chef de l'État que non papa c'est tout. Biso église tozo banda ko sambela. Encore, chef de l'État a considéré Bino, a dit Bino que boss sambe la pona mboka, épidémie ou ileka. Pourquoi vous ne pouvez pas vous imposer? Papa, un serviteur de Dieu est toujours supérieur au président. Là, na lobi ango, soyez ba contredire nga ba contredire nga. Un tel que je suis, moi je suis plus que Félix Tshisekedi. Soyez que boy otunanga, to ça l'émission na TV, to ça le débat selon les écritures. Moi je suis plus que Ilunga Kamba. Il est premier ministre au Congo. So ya kei na Afrique du Sud na ordre de mission ta la premier ministre. Gouverneur oyo na biso oyo, aza gouverneur na Ginta. So ya ke États-Unis aza gouverneur te. Mais moi prophète Félix Grace les jeunes lion na lungwe en aza ministre, so na ge Angola ba oyambanga lokola ministre de Dieu. So na ke Chine ba oyambanga lokola ministre de Dieu. C'est pourquoi on moni na Israël, na Bible, un roi soki makambo yingi roi obenga prophète. Prophète yaka makambo yindi nga président na gouvernement to trouver solution te bino bozo lobani. Pourquoi ba président ba komi komone la biso ba autorité ba komi komone la ba pasteur? C'est ça ma question. Otomi teka ba obenga yo ba biso loba pona ngai $10,000 yango likolo ya mbongo similie oteki pouvoir komi lokolo ezao oteki droit de naissance likolo ya soupe habite côté. Donc tout le baquet même na époque il y a l'élection il y aura toujours pour président Morabima. Il faut pas ça la campagne na quatre église donc église est comme corrompue. Toujours reconnaître te basali nzambe ya bien na ya solo. Toujours babino te bino nyonso bokoti na kata ya mbadi moko. Papa, un vrai serviteur de Dieu qui se respecte. Awa totangi na yeso lobi na temps wana ba ebele ba oya na kombo nanga. Mais na yebi bangote. Et ça, ba serviteur de Dieu, ba kei lelo tonga ba église, pour nanzala, pour atangi azui musalate, pour na bomenzamba benga yete. Nga feli grâce na église. Un député ou un président ko koya ko sala campagne na église. Kilte à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul maître suprême. Nenge omona ka na église mususu ke baza na église président en koti ou bien député moko koti ou bien gouverneur à surprendre ban colonel à koti. Olia vanda na bakiti ya batu nyonso. Wana boti soki prédicateur a oteya akaten otele manato yamba honorable. Nga prédicateur en train de prêcher Jésus-Christ crucifié pour président a koti nga na kata mate poto yamba président. Mais au élevé président que Jésus. Il faut soki aye vanda na baban lokola batu. Oza la colonel, oza la général, oza la président de la vanda lokola batu nyonso. Na cher wana seulement les sacrificateurs les lots sacrificatures eza bafoué eza détruite parce que ba sacrificateur bazo honorer yango te. C'est pourquoi question ozo tunanga yango wana olobi ke kasi pona nini les lots bazo respecter bisoté bazo respecter biso parce que biso moko to teki droit de naissance. Combien de pasteurs o ba trahir mboka o na loba na loba te Pasteur beaucoup mo ba politicien. Makamona boyina loba yo pe olobi yango. La question nanga poto komi déjà ko chuter.
Comme les politiciens, c'est normal. Comme ko revendiquer ba droit na bino lié à la population. Nde makambo ekomi ke ba pasteur bazala corrompu. Voilà pourquoi l'évangile est perdre makasi. Or, na église primitive, tango bazo te évangile. Après maté ya évangile bato bazobika. Moto aza koka tamboli. Baba bazo loba. Ton mona na temps ya ba Pierre. Pierre azote azoleka kaka boy. Ombre na ye. Ezoleka pa ba malade bazobika. Lelo église ça lisusu bongo te. Lelo soki otsambeli miracle salemi ba obenga azana kisi. Pourquoi vous ne le faites pas? Ce que tu as grand prédicateur, otoyebi ba vieux to respecta ba enseignant kabiso. Miracle ça lisusu. Pourquoi? Parce que ba réduire un pasteur a ko sala politique. Mutumo kwa yebisanga que David azayi mosali ya Nzambe, azala ki roi. David était serviteur de Dieu, ya ndeni. Azaki sacrificateur. David était roi. Batiye mafuta onction royale. Ezala ki onction sacerdotale. On a bilo qu'il faut to lobela kayango. Un serviteur de Dieu n'est pas politicien. Un serviteur de Dieu kozala. Kasi ndele longo na lobi ke ligolo ya mbongo baza corrompu. Ake politique po azo mbongo. Ake ko négocier na ba chef de l'état, ake ko négocier na gouvernement, ake na assemblée po na mbongo. Amoni ke koto patron nanga engaganga avant afuta kanga bien te. Patron na ya avant engagé ya avant isa Yesu. Yesu a futa ye bien te. Ake na gouvernement zo patron mususu afuta ye bien. C'est pourquoi bazoki na bageko kota loge. Ba pasteur ebele lelo baza na loge. Na tanga déjà kombo ya mususu ana kenda ko ebise en face. Amenasanga na ebise na pesho 1 mois. Azana limité. Na pesa ye 1 mois. Nzamba lobi na nga pesa ye 1 mois. Après 1 mois soga se repentir te nazo sambusha ye. 1 mois elle ka se repentir te nzamba sambusha bakangi. Merci, fidèles téléspectateurs. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous touchons déjà vers la fin de cette émission. Tokomo qui est déjà Nasuka. Alors, Moussakoli, Moussalanzambe, Yusa Lei de l'Éternel. Alors, pour nous battre, bazo la tabakashne, bazo ko se protéger contre l'épidémie ou le coronavirus. Yolobi Zamabe, bala tabakashne. Alors, au quoi ça bangoni? Merci. Bien-aimé dans les Seigneurs. Jésus-Christ revient bientôt. Aux Hollandais partout, dans les États-Unis, dans l'Europe, dans l'Asie, dans l'Océanie, dans l'Afrique, Jésus revient bientôt. Bao bazana matoi, bayoka. Bao bazana intelligence n'enga apocalypse alobi, ba comprendre ba signe oyo. Oui, tali makambu ya kashine, j'assume. Atana ozwa bitumba, atana ozwa ba contradiction, mais j'assume, naza prophète. Bola taka ba kashine te. Eza signe satanique. Ce qui beaucoup chatana ba internet beaucoup mona biloko bo sala ba recherche ya ba secte satanique ndenge balataka. Satana za na posa imposer bino modèle mo boy po bo adorer. Nous chrétiens, nous pouvons adorer que Jésus-Christ de Nazareth. Na nyonso tokoki ko sala, eza na temps ya pasi, eza na temps ya esengo, ozo bela, oza na adoration na biso ekende direct et pas ya Yesu. Il est le seul capable. Ata ozo yokanga suko, ozo bela, ne t'en fais pas. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit pour na batu nyonso baza déjà atteint na maladie. Eza juste formule ya muke okobika. Il suffit seulement au mona biso, au benga biso, au atteindre biso. Eza formule juste ya muke okobika. Jésus est vivant. Kola tabaka chinete pona sona lingina kende mushika na oyebisa pe batuke bo respecter ba norme ya ba ninite ya ba mboka te ba imposer biloko moko boye te bo landa yango te eza corruption ya satana corrompre ba autorité nyonso corrompre batu nyonso. Yesu aza kolo na biso, Yesu aza mokonzi na biso, ayebi tant nyonso difficile nzamba révéler kaka makambo nzamba telemisaka kaka prophète pour aloba. C'est pourquoi jeune lion lobi na bino, repentez-vous, donnez vos vies au Seigneur. Tout fongola miso ba chrétien to zonga et pas ya Yesu, il est capable makambo o ba flow oyo et ko atteindre batu misusu, mais nous les chrétiens et ko atteindre bisote ba maladie oyo et ko atteindre batu misusu, nous les chrétiens et ko atteindre bisote ezana batu ba comprendre ba lataka yango te ba respectaka ba norme te baza bien baza en bonne santé ezala na poto ezala ici en Afrique. Bien-aimé, message nanga yango wana, Jésus est vivant. Yo mutozo landanga oza déjà na maladie nzamba uti ko bikisa autant de personnes, plus de 12 personnes, basi ba biki na coronavirus. Ceux qui bokoluka témoignage tokoluka. Na ebite comment koche la bino ba témoignage wana. Coronavirus c'est une maladie.
il y a Satan. Le corps les a maladies, il y a Satan. Spirituel, nous avons un esprit supérieur. C'est le Saint-Esprit de l'Éternel. Il est capable de changer votre vie. Il est capable de vous guérir. Il est capable de vous rendre votre santé. Le grand problème est seulement la foi en Dieu. Il est bon, il est capable. Yo mutozana matoi yoka. O lata déjà yango. Ezana prière moko na osala na batu nyonso. O ba lata déjà ba kashine, ba mela déjà ba kisi ya coronavirus, ba zwa déjà ba vaccin parfois so yebimi déjà batu basi bazui yango na yebite na osambela na bino. Nzambe nanga o atindinga na loba message oyo ako sauver bino. Yesu azo ya kalate kondimate o sepela lelo polobi na enlèvement aux anga kokende. C'est ça ce que je peux dire. Merci beaucoup, merci. Donc, comprenons que nous sommes avec le prophète, c'est-à-dire loin de Dieu. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci. La Bible dit en réalité, un homme, c'est de l'esprit. Et puis l'apôtre Paul a dit, c'est de l'espirituel qui agende le palpable. Ça dit un homme spirituel, déjà, merci beaucoup. Et ça n'a pas tout mis sous, basepeli, on a besoin, un numéro, numéro. Oui, merci. Ceux qui ont besoin pour atteindre Jeune Lion, nous avons plus 243, code d'Amboga Nabiso, 85, 289, 42, 44. Plus 243, 85, 289, 42, 44. Les numéros Nabiso à WhatsApp, pour que vous ayez un appel normal. Oko atteindre biso et surtout mutunyo soza na difficulté azangi comment s'en sortir ozana dossier na parquet ozana tribunal ozo samba ozana maladie biloko na yo isa bloqué nzambe ya Jeune Lion aza viva ba témoignage za ebele depuis 2017 depuis nzamba tinda biso na mboka mobimba ti lelo bato bazo témoigner nzambe on est à vous le Seigneur est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Naebi ke batunyo so balane numéro so ki bien te numéro na biso za affiché na séance na place pas commis Brice garçon sympa. Aux yeux en haut, au sengi biso numéro toza wana pona kopesa bino numéro ya le serviteur de Dieu. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, comme je disais, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci na batutu. Merci na les prophètes Pachi Bomolo, autrement dit Mobuka. Merci beaucoup na le Dadi Espé Mbakadi et pourquoi pas na pasteur Israël Wamba et puis pasteur Konde Bambote Belé, place Bozali. Na ebite ko pesa mbote na banani pona tikela yo na otikelo micro o sambela mukio des années so émission ça dit otika batu tout balandi biso na maboko nzambe. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Tozo pesa mbote na biso et pas d'abord na reconnaître père spirituel nanga apôtre Piero Kaninda Tsenda là où il est na pesie mbote tata botanga alakisanga comment ko servir nzambe comment ko composer mateya comment ko sambela ponzamba ya ko benga biso na makolo na ye na pesi mbote epa ya basali ya nzambe nyonso ba oyo bazote ya Yesu ya solo na yebi ko tanga ba kombote basali ya nzambe nyonso ba ote ya Yesu ya solo comme Seigneur et Sauveur na pesi bino mbote to persévérer bongo na pesi mbote pa ba chrétien nyonso ya monde entier azana bato ko tanga kombo ya mutu awate ba chrétien nyonso ya monde entier na pesi bino mbote nzambe nanga aza vivant. Jésus est meilleur. Ceux qui ont bela, ceux qui ont un problème, ils ont une émission oyo. Et si ka ozawana, zwaka loboko na yo, tiana tolo na yo. Nazo sambela pona yo. Ozo bela coronavirus. Ozadi sous na espoir te. Talanga très bien. Espoir ezali. Bible lobi, il y a encore de l'espérance pour tout celui qui vit encore. Corona ezoyo, mais ebomi yona note espoir ezananu. Maladie wana sida ozanango, tuberculose wana ozanango, cancer wana ozanango, ebomi yona note. Le col ebomi yona note, il y a encore de l'espérance. Yesu alobi, tango bokolinga bo sambela boy. Notre Père qui est au ciel. Na lingala tolobi tatana biso azali kolo. Tango Yesu alobi tatana biso azali kolo, c'est-à-dire nzambe na biso o tatana biso azali kolo. Soki tatana biso azali kolo, coronavirus ezanase. Soki tatana biso azali kolo, sida ezanase. Soki tatana biso azali kolo, maladie ezanase, pauvreté ezanase, chômage ezanase. Tatana biso azali kolo, milimu ya satan ezanase. Tango nazo déclarer awa, maladie tika vina yo. Tango nazo déclarer awa, likolo ya tata o ya likolo, mbobola e
batika yo, ba mari de nuit, ba femme de nuit, batika yo. Tata na biso azali kolo, milakeli mabe ya famille na bino ezana se. Tata na biso azali kolo, basinga ya famille ezana se. Ata balakela yo mabe kala, nazo déclarer. Tata na biso azali kolo, malédiction ya famille ezana se. Ata noko wana lakela yo mabe. Okomi kolote yo zana poto, ozoloto ozongi na mboka na bino, ozongi na Congo, eza ba réclamation ya famille. Tala, noko wana aliki yo makasi, aliki Yesu te. Aza noko na yo, aza noko ya Yesu te. Ndoki wana zoloka yo, aza ndoki ya famille, aza ndoki ya Yesu te. Yesu aza likolo na bango. C'est pourquoi nazo pamela bango sikoyo. Milimu nyonso satana, ozo tourmenter vina yo. Nazo pamela yango et libérer vina yo au nom de Jésus-Christ. Malédiction nyonso zo landa yo, bandoto ya mabe nyonso zo tourmenter vina yo, mikuna ya ndama kwa jina la Yesu Kristo. Shetani ba demo yake yote bekona nisikia au nom de Jésus-Christ, ba libérer maisha yako ikuwa libéré kwa jina la Yesu Kristo. Merci Abba Père. Sifa iluria kwako. Kila mtu anafuata hii émission, Mungu wangu mu visiter. Kila mtu anafuata hii émission ou mu délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse.